Ok. Donc lobby expert bakosa expertise na banda koyo et puis na banda ko na nganyo somi balo. Ah moto mo Odyssey sous-ete ngo ikasanja vandaka awa gouverneur à Banque centrale. Donc banda koyo babotolenga na 1999 na mois de janvier. Yango suko na otika bato pour loyo abano sa expertise moto ko discuter sous na banda ko azate. Propriétaire ya ba concession nyonso ezanga imoko depuis des années. Hein? Donc suite aux négociations, Cour suprême rend des décisions na si na zui des banda ko. Na wana négociation eza soute ezaka to sa expertise et puis to zui makamyo surtout. La kisa banda ko ngonyo surtout. Moto to amona. Awa gouverneur à Banque centrale moto aya osomba. Bon. Awa pas boy ngoika sanje. La kisa pas ngoika sanje. Aye osomba azoninga kobimate mais bazo bengala bango na ye moko général. Merci beaucoup. Donc congolais nous surtout aye ba ke na récupérer banda ko masolo to ceci. Ça va?